7 églises. Les 7 églises pour la bande yo mtu sili ko yana retardo osili ko yeba teke to utaki wapi parce que tozali ko na conclusion na biso mama ani de lego iko za la pe mukolo na biso ya suka tant on se koma kana makambo itali ya suka esega prudence mingi parce que ya liboso ko eko zoya mote mais ya suka ko zoya mope iko ede ko yeba nini yango to lobela kina makambo oyoka kito orataki ko yoka mama ani lelo tozali ko lobela église nini lisusu lelo oto ko lobela église ya Laodicée ni atela biso na pesa biso mpe caractéristique nini osili koyeba concernant église ya Laodicée avant totala oyo nkolo yesu ye moko alobaki concernant église ya Laodicée soit azalaki pour yango to azalaki contre yango bon église wana nde bazalaki na wolo donc ba wolo ezalaki kuna ya trop na bapalaki palata soki palata donc bazalaki na donc église ya Laodicée bazalaki na wolo biloko ebele kaka donc bazalaki riche yeah donc bazalaki na biloko wana kuna sere kutu sere Lydia ba o batanga balanda ba bemission na biso yuti koleka wana ba you know sere Lydia ye azalaki sere ba mbongo donc mama ba commerce bino mo boye ba mama ba commerce ndenge côté ba dollar black te donc ba ngaba ba yeah donc bozana mama wana kana kati église yebaka église ça na garantie ko futa mbongo chambongo à chaque fin donc ya loyer ça déjà wana pona ni mama soka kitisi déjà 10 mais na imoko église ça déjà mon gidaki déjà na kati église donc mama Lydia wana azalaki na azalaki kana kati kuna donc bazalaki na ba riche noko somo donc ela ezalaki wana soki yo ko bakisa ko zala pe bien mama alina ete pone suke déjà parce église ya Laodicée za église mutinyo sa dini ko yoka makambo kitoko eza na kati église on va trop pressé pour na kopesa na antenne mais na banza ba mama Lydia oyo na tango oyo basi batika bana ba mokili mais na tango wana ba Santo Petelo na kala ba Santo Paulo na Santo Silas ndenge olobi ba metla ba fimbo na kati ba ville wana kana ba Antioche précisément na Césarée mais maman Lydia paza parmi ba mama oyo baza en charge ya église ya Laodicée bato ba créer ka yango mais sur base ya ville ya Laodicée position géographique na wazaki na wall ya wana batebele précisément ba juif balelaki ville ya Laodicée qui est ville ba Turquie ville mo pe ba ngote mais ba yego vanda wana bana Israël pour ni parce que baza ko soma ba wall kotindika ka yango na Jérusalem pour na Jérusalem parce que comment kana otonga église na banga ya wall merci yango baza ko sala ko rendre Jérusalem trop riche parce que depuis temps ya kalatina data de loyo ba juif baluka ka Israël et comme net ya ville moko eza trop spécial na mabele oyo alors pona continuer misala oyo Salomon abandai kotonga tempelo ya Jérusalem o ataka ba wolo na ba palata na kati mais ba Nabucodonosor ba yako saka yango batubaka yango siko na ta oyo awa na église ya Laodicée ba juif bazo tenter pe ko reconstruire nini église na bango ya nini ya tempelo ya Salomon mama likambo tamba mewe ko bimisa ba wolo kuna futa même pas mais ba kolo ya mboka ya Laodicée ba yako kanga ba juif ebele kuna parce que bazaki ko sala mafia ya trafic ya or ba yako kanga ba 9 kg ya or 9 kg ebele ya parce que batu mingi ba yebite que depuis mokile sala matina date ya lelo ba wolo nyonso oyo se kangama déjà na se mabele soko tsango na salle oyo tozali mama anikati kati kutu pete wolo ti lelo na date lelo na ne zoma nango ebele te chambre bino bolala kana yebi nanga munene nango te okebite na ne koka na kutu so bayo kanisa ba wolo nyonso ebima na mokili wolo eza matière rare eza pe ya mukeka ka zoma ka 9 kg c'est beaucoup de poids bakanga ba ona wolo wana mais mama likambo yango to kota siko wana to pesi ni wa géographie to position il y a importance à ville à Laodicée parce que tout dit qu'on va manger que chaque fois so voyez ba importance de position géographique et position économique à chaque ville to vivre kana mokili poto lo blanga nano ba église o le 7 oyo ogoya pe komona mikakatano nini mutumusi nini kotambola nini bazala na basé sur position économique to position géographique to politique ya ville bazala na Roma bazala na bitumbala ba concernant politique bazali na ville Laodicée bazali na babitumbala concernant ville ezali ko pela na mbongo lelo peso ko ina ba société na biso mama ani la mwa ko la pomite to ko na conclusion na biso okoya ko mona ete partout au na monde yo monde mi faites attention oh yes église nyonso oko kende yeba pesa na ville nini eza pe na mboka nini
soko ke na village na biso ki bokolo n'est-ce pas yango wana église on a kokuta comment eza dirigé na comment ba mindimba mipesaka na losambo ke ba jour ko na église eza na Paris ya parce que soki na église na biso ki bokolo oyo mama oyeba ye kolata lipute pe batata bazoleka okangaki makolo zo kasoni okoya na Paris okoya ka prendre te passer azoleka wana tsaki pe kola makolo no pe eza na wa okangama te ça ne te dit rien mais ba bizali oyo zwili yango wapi tango ozali na église ya village na bino ozali kitambala na mutu ozali 4 heures koki oza na mabondeli mais siko okomi na ville ya Washington yo wana okomi kokumba ba Mercedes ya minene minene na kibokolo oza kokoka kokende na église na makolo awa siko na voiture mais okomi retard babengaka yo mpe kutu po okomi kosimba $. po okomi kosimba $, okomi kotambusa na voiture ya hama oyo ya minene wana bakokompare kondima nini ntango ozalaka na église biso village ndenge nini okomi na position oyo okomaka okende église kaka na dimanche bajour basemaine bajour baprogramme ya semaine okendaka susu te mpona nifo okende kosala okende kozwa bambongo mpo $. biloko oyo yango wana oza komona ete toza presse ya kolobela église te soki tani toyebi position géographique politique militaire ya ville yango te ya église yango ezaleli te caractéristique ya chaque ville na bale 7 église oyo elandi mpe bizaleli emonani na nini na bamboka bavandi yango wana tozongi Laodicée ekumi biso na koloba makambo oyo Laodicée ezalaki ville ezalaki ya balare vantare donc arrogance ezalaki kati na bango bayebi mbongo donc mbongo elobaka ezovimbisa bato motu donc arrogance vantare ezalaki kati na bango mpona nini mbongo biloko oyo kokuta yango ke na église ya Laodicée bato nyonso bazalaka na ebengami église ni chaud ni froid bazalaki na katikati kote mosusu baza kosambela kote mosusu baza kosambela te kote mosusu balingi nzambe kote mosusu balingi nzambe te mama ani yebisa biso mpe bacaractéristique spirituelle sikoyo oyo ya ville to ya église oyo ya Laodicée bon bazalaki ni chaud ni froid oui yango bazalaki nango mpo bazalaki mpenza koyeba te motema mbongo bazalaki nango eloko ni bakoluka bazalaki so na besoin ya nzambe te mpo bazalaki na nyonso mpo Jésus apesaka toza nango déjà Jésus akomisaka riche toza deja nini riche ebengamaki église ekufa na molimo ekufa mama nini ete soza likambo mosusu okobakisa kati na église oyo ya Philadelphie ya Laodicée kaka tozali kolobela oyatikaki bokonzi na ye na lola nze bamonaki mokili eza kokende kobeba ye atindi baprofete na mokili bakoki te basakoli bai na mokili kaka perdition nzambe aye kovandisa parlema ya lola ye abengi les 4 êtres vivants abengisi les 24 vieillare baange na baarchange nana kondimaki ta kuna na nzela ya raye ata mutu mpo lingomba na ngai ebika ye bibelo bikimia likolo ntina se ya mabele moto atombolaki mosapi azalaki te o les 4 êtres vivants babeti kara le 24 viere basali sambla baange bazangi liloba ya koloba ye yesu avandaki na loboko mobali ya tata ye alongoli tambala ya lokumu alobi papanga na ndimi na kita na mokili yo mpona bikisa lingomba oyo mokili lelo ebokondima mwana mpate o mokili babokondima yesu masiya yesu nde fumbola lola yesu nde mopamboli o mobundeli oyo ya bomoi ya bato ezali yesu oyo elombe Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 5. mbongo ozomona mbongo elobaka omona yo moto olingi okende koteya riche wana yebisi de yo deja kabame nazobima madame zwa enveloppe pesa paster mais paster na ye wana mpo ya koteya yo riche
mais yo natango moni ke mbongo tondi yo wana oyebi déjà que passer aye ko déranger yo. You know, on lui dit madame, je dois sortir un peu. Servir. Tu vas enveloppe pour servir les pasteurs. Mais bah yo. Mais bah yo. Bah y position spirituelle. Peut-être pasteur à l'autre qui d'autre na butu. Peut-être yango aye ko yebisa yo keba likama bezo ya. Mais bah on tellement mbongo ezolo etonda kati na bango. You know. Nazana ba meeting. Nazana meeting na. Nazana rendez-vous. Alors faire à l'église, mercredi, jeudi, vendredi, tous à l'église, hier kaka dit les enfants, vous prenez cet argent-là et puis vous prenez l'église. Wana boyate. Aboyate. Au bino boke na église ngana bokenete. Azotinda ba nini bangamba na yeba ke na église yani ka diatanga mona nzonza biko pona nini aswa nini yoso. Patron. Ah patron. Mais bite